Balandi ya Congo Tchèque na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa mambote uti na cœur sensible mino yeyo vraiment de retour na Congo Tchèque na longwaki te mais ezalaki ba mwa ba empêchement moko boye songolo puisque bandeko boleli bolobi cœur sensible likamuni nazozwa ba coup de fil partout. Musalo ekamusa nga nakoteki nga moko soki pe nalingi nalongwa nga moko me peuple congolais balobi leo nzo leo cœur sensible pikama kaka wana bandeko bakongoli boza bwepwa nini o eske ntango nga nabandaki natunaki nani nabandaki nga moko soki natiki nga moko me bakongoli balobi cœur sensible il faut loba na Congo Tchèque. Bon, eza pe mabete eza musala na seplaka na yango bino pe bo seplaka na ngai me na kimi mbangu kopesa mombose ye azana mabela bakoko si bumutombo papa zwa mbote uti na cœur sensible yo kuna bio na bio ha mete avant voyage la tsenga ba chemise ya pembe ba kete moko ya pembe biloko tu ya pembe me balobi poussière eza makasi eyindeli yo papa mutombo yo nde makambu bosi moko alingaka ba polémique te wana soki nake na limane nake kopesa wadani mbamu nkolo Versase ye alata na 5h du matin yo mutu ya 23h45 longwa na nzela wana soki nake na Suisse nazobenga ngo mikolo mboka ba problème mboka makambu mboka ya komiboma mboka ya bato ba nyongo ba mama Likeremba vraiment ma maman chérie Brigitte Savané na ville ya Zurich mama na Chancel zwa gros bisous et uti na cœur sensible na lingio mingi ma chérie balandi ya Congo Tchèque pourquoi lelo cœur sensible ayeli bino likambu o penza esali pasi makasi balobi tangu yo ozolala pongi nani ayebi so okolamuka tangu yo komi lundi mardi mercredi nani ayebi so okokomisa samedi bandeko mokili oyo tokomi kovivre na keba toyebi te ba esprit mabe mutu ekomi ebele na mokili toyebi te bandeko soki malade eza na nzoto tozotambolaka na yango ngai na bino toyebi te soki olali olamuki kumisa nzambe soki okomi mardi sambela nzambe akomisa o dimanche on ne sait jamais bandeko eza likambo esali pasi makasi elenge mwasi na kati ya feti azobina azosepela ayebaki te akotika biso bandeko ayebaki te akotika biso aye feti eza pe ba jeune fille yo batiaka loyenge na feti azobina po feti pe bima bien loyenge ezalaka mabeme na ngamu so ezalaka kitoko po soki bato bakotia loyenge na feti baza te feti ezalaka malili tolanda mwana mwasi oyo bandeko kaka ndenge bomoni wana azobina nde na kati ya feti vraiment ezalaki kitoko makasi na oyo pe ya mibale azobina botala ye wana azobina bandeko mekalata alinga kata mutema esali pasi makasi ye wana azobina ye wana ayoki vertige akwei bandeko ndenge bomoni akwei ndenge wana kokende mobimba yango wana
wana botala azobina na ye wana agunzami ayoki pasi akwei. Oh la la, vi ya mutu na se na ntango oyo penza eza lokola fololo papa ngonga moko ekauki. Oh bandeko, osko image ya suka bomoni place na laksi place abini na place oyo azobina akwei kokata mutema mobimba ya ngwana awa penza nde esi akufi. Bandeko mawa mingi, elenge mwasi kitoko na kati ya fete abimaki alati kitoko akei feti bandeko ndenge ngano tokendaka na feti ami se retrouve ebembe bandeko na ngai. Okozala na ide te mwana mwasi oyo akoko kufa. Bino moko boso mwana bandeko mwana mwasi oyo awa pe azo conseil na ye kobina ye wana bandeko na zonge lisusu po totala malamu ye wana azobina na ye bandeko ayebaki te ke pasi ezoyela ye ayoki pasi. Oh lala, akwei ntango akweki nde mwana bandeko kokufa mobimba ya ngwana ndenge bomoni alali wana asakati deja mutema esali pasi makasi na libota oyo. Vraiment mes condoléances euti na cœur sensible. Une minute de silence bandeko mokilo ekomi pasi. Elenge mwasi kitoko autaki ndaku alati pe uniforme ndenge ngana yo totongisaka tosalaka organisation ya bafeti na kati ya baeglise na kati ya makelemba na kati ya moziki. Ndeko mwasi akei azobina mbala moko liwa eye ekoti elati nzoto. Bandeko kolala kolamukeza habitude te. Ndeko mwasi elenge mwasi kitoko asakei cœur sensible azoloba na biso batotikali. Ndeko mama awa yo tonda binemi mbeke liwa ezolaka te. Ndeko mama papa awa yo za mutu ya orgueil yo bakokaka yo te oza danse oleki kutuna mutu asala danse. Liwa ezoya liwa eza na nzela. Tala ndeko mama tango azobina azosepela ayebaki te ke ya liwa aza pembeni. Bandeko tosala attention na sana mokili oyo totambola na kobanga nzambe totambola na korespecte bato ya mokili po eza na bato mosusu babotama na kiempolitese donc amonaka kaka ye mutu aza likolo na nyonso mutu kutu aza na se na ye aza te. Nazolobela ndeko mama te nazolobela biso bato tikali na se na ntango oyo totambola penza na bokebi po mokili oyo ezokende na lolenge moko bandeko. Na kala ezalaki soki tokoti na mois d'avril bamoi ebandi bamoi penza kitoko bozomona te bino moko ke mokili echange
tozana jiye me okosutuka boye okomi na malili na nzoto kala ezalaki boye te bozomona te ke bino moko mokili echange kala ezalaki mutu mpo azala na diabete tobandaki komona mibange ya ba 65 75 80 nde komona mubange akomi na diabete me siko bandeko soko okei na clinique okokuta bana ya 5 ans 8 ans 15 ans ti likolo baza na diabete bozomona te ke mokili echange kala ezalaka bandeko mutu ava kufa eza ke mutu akomeli baliwa ya bajene ezalaki penza te me sikoyo tokomi kosibir baliwa ya bajene okomona jene avandaki kaka boye en bonne santé ake na hôpital docteur atali boye oh toute melight cancer elenge mwasi mobali akei atiki mokili tozomona te ke biloko ya mabe ezoya na kati ya mokili ozomona te ke eza na ndeko moko ozalaki na immeuble moko omoni te ke eza na ndeko moko obotama na ye omoni te ke eza na papa na yo mama na yo leki na yo oyo mpenza babota yo batika yo mokili ezokende na pasi bandeko na ngai mokili eza lisusu te ndenge tozalaka na kala balobi racheter le temps car les jours sont mauvais tosomba ntango na se na ntango oyo bandeko bisalasala na pamba eza na ntina te balobi mutu amimona akei azali ngai eloko nayebisa bino soki boyebaka te ngai eza ndunda kitoko me balambaka yango jamais na fete ete yanga na yo ngai mutu nyonso asepelaka nango na ntango mpenza ozwi ngai na yo otie mbisa kokauka otie musaka otie pilipili ya mobimbo finyango na kati bandeko makwita fufu ekeleka na ndenge akosakana te me malheureusement balambaka yango na feti te yo so okenda feti moko boye balambi ngai jamais nga na namona te soki yo omona komelanga na commentaire ndeko yango na komitia ngai eza malamu te na vie po kolala kolamuka eza habitude te eza na ndeko moyembi ayembaka lobi kofuta tike ya train kofuta tike ya bis soit ya avion yango te eza assurance oyo eza kwa sire yo na ngai ke okokoma epai oyo yo ozokende na destination kobongama okende feti bandeko eza habitude te ke obongami ozongi neti ndeko mama oyo akendaki na feti azobina azalaki penza na esengo metala liwa bandeko eye kozwa elenge mwasi kitoko na minito atiki biso aza na frigo yango balobi vanité de vanité totika bisalasala na pamba nazozongela nazoteya ndeko mama te nazoloba mpe na ndeko mama te mpo asali mabe moko te akendaki feti liwa ekuti ye kuna nde atiki biso tangu bapaster bakendaka na matanga bateyaka mowei te bateyaka nde biso batotikali tolengela tango etikali muke tango balobaka yesu etikali muke aya na bilembo oyo tozomona kala ezalaka bandeko po omona mutu aza na suki ya pembe azali mubange oyo akomi na 58 ans 60 quelque 80 sikoyo na bana ba 25 bakoma na suki ya pembe nayebi te soki naza koatape a kote
mais cœur sensible azana mokili ya masumu nazana mokili o nazo mona makambutu na misu bon moni te ke mokili ezo changer ata ba descenda bandeko kala ezalaka batu bazalaki lolenge mususu soki otali penza malamu na ba 1915 1920 ba 30 batu bazalaki na ba forme na bango bandeko bomonte ke na génération oyo biso batu peut-être changer makasi soki pe olongwe na génération oyo okoti na génération oyo ya bando ya 2000 kingandi ozomona ke batu tozo changer kaka ojwa mayele te kolala kolamuka eza abitidi te ngai bandeko ntango nayokaka age papa na biso Lumumba akufaka na yango ekamusaka ngai ntango nayokaka age mama na biso Mpongo Alove akufelaka ekamusaka ngai pourquoi pona kotala bango na tan wana babandai komona lokwa mikolo nzoka na tan wana mama na biso Mpongo Alove azalaki na 28 ans kotala papa na biso Lumumba akufaki na age ya 38 ans bandeko soki na bosani te 38 ans 35 ans biloko moko ndenge wana po bato bakomaka baya kokomela ngai ke mais c'est sûr natape à côté te tala mwana ya 38 ans lolenga azalelaka ngai na bandeki kokaniseke aza tata moko ya ba 54 bandeko bozomona te ke na série wana bato babandeki kokola lolenge moko ya bango moko kaka mais sikoyo ekoma komona mutu ana 45 ans ozomona ekutu lokola mutu ya 32 ans bozomona te ke mokili ezo changer bandeko liwa oyo ete ya moko na mosusu kolala kolamuka obongisi bana bake classe sambela nzambe bazonga na ndako yo moko tango lali olamuki nani ayebi soki okokoma na 17h sambela kaka nzambe ndeko mwasi oyo azalaki mpe na baprojet na ye abandaki kopense peut-être que na décembre na kovoyage na kokende kini peut-être wana nalobi kaka nalobi te ke aza congolaise non nalobi kaka napesi ndakisa ki na kovoyage na kokende par-ci par-là azalaki na baprojet na ye na kati ya mutu na ye na ndimi te ke alekisaki likambo liwa ke ye azokufa mikolo non mais tala ndenge liwa ye ko surprendre mama na biso na kati ya feti mutu azosepela feti ebongwani matanga oh la esali vraiment pasi makasi nzambe sunga libota oyo babungisi elenge mwasi po ezali facilité ezala kutu malamu mutu aza na mbetu ya hôpital toyebi ke abelaka na ye nzambe soki azwi molimo douleur ezalaka me toyebaki quand même ke abelaka me oyo eza ke mutu en bonne santé azobina bandeko ayoki mwa pasi moko boye akei alali na kiti akati motema bandeko eza douleur eza pasi makasi na libota oyo babungisi mama me nzambe oyo ya bomoi oyo akenda kokonsole mitema oyo ezoki akende mpenza kosunga libota oyo po eza facilité mwana na yo abimaki oyoka babengi oke Nadège, Pierrette, Lydie, Darling, Jonathan
akendaki na feti asala accident moko boye songolo bandeko esali pasi makasi nzambe asunga libota oyo biso totika kingai eza na ntina te situ na ndenge ya bato ya poto kingai eza trop na banzoto ya bato na bafamille ya bato na mitu ya bato eza penza malamu te olali olamuki nani ayebi soke okokoma mercredi soko ozali nanu na lendi yango wana penza bandeko esenge totambola na kobanga nzambe na ntango mutu ozotambola na kobanga nzambe eza commencement ya sagesse na ntango mutu ana sagesse okosala makambo moko boye oyo esengeli ke ya malamu tolobi te ke tozala 100% po biloko boye ezopesa pasi kotala pe ndenge bato ozovivre na mokili makambo par-ci par-là ba problème oyo alobanaka te na oyo babwakanaka ba jeton oyo afingi nzoto ya mama ya oyo afingi bana ya kingandi boye bandeko tosomba kimia lokola tobimisaka mbongo toki kosomba biloko na magasin tosomba kimia bandeko nga nayebisaka bato tu toza bapaya soki oza na France eza moma ya baferie mupaya wuti Angleterre aye kotala yo traite ye malamu lokola mupaya lokola ndeko na yo azonga na esengo oyambaki ye malamu mupaya ata asali 100 ans suka zongaka epai na ye ndenge pe biso batu toza ana mokili toza bapaya toza baleki nsela tina penza ya komitia boye eza nango te bandeko soko ozali mutu ya boye un jour kende na cimetière okotala bato bakufa okomimona pamba soko ozali mutu ya boye zalaka na bizaleli ya kokendaka matanga okomona ke nzoto ezali pamba bisalasala na pamba ezali pamba na mokili oyo vanité de vanité okoki kozala lolenge ozali babengako oza boya mokili mobimba babengako oza beli ya mokili mobimba mefo koyeba ke mokonzi na biso na se na ntango oyo ezali nzambe me oyo pe amelaka biso ezali mabele nzoto oyo eza mabele ezali putulu ya pamba litomba nini bandeko osala vanité de vanité na mokili oyo na mukolo ya suka bandeko nzoto yango epoli nango ekomi bisengo ya bankusu vraiment esali pasi makasi komona ba image ya boye na suki penza awa bandeko tangu yo ozotala video ya Cœur Sensible na bondeli na kombo na Yesu ko partager ça coûte rien okozwaka musapi na yo otindi na baninga mususu esalaka pe bien lokola na zongi boye na tangu biloko ezotalama ekepesa ngai courage bino moko bozobenga Cœur Sensible osalaka susu te mikolo nyonso nzambe asala Dieu me voit batu babengaka mais en même temps nazosala ba direct na Facebook na ebite na ebite soki bomonaka te nasalaka ba direct na Facebook na vandaki te mais batu balobi ke eza kuna ndeko moko tofandaka ne vili moko tokutende na magasin azosilika bandeko okokanisa kutina na nyongo na ye azosilika pona nini oelendi kozala te osali te mulai tango yo kendeki na Afrique il fallait pas oke koumela sikoyo ozotiaka biloko na direct na YouTube bongo biso tokotalela yo ndenge nini bandeko nga na tuni na bi ndenge nini osiliki makasi boye abi na siliki ko